Bonsoir, chers internautes. Bienvenue à www.congovibration.com. Émission Nabino, Zoom sur le star. Car en dernier, toujours Toza na matete. Pas artiste Nabino, pas musicien Nabino, Big à Picasso. Car en dernier, toujours, c'est bien moi, votre servante, la vôtre. Sabrina Bams, la champagne, car en dernier, toujours car en dernier, toujours à la pointe. Tout comme tu as des émissions, sans avoir que dédier, que saluer, que pambola, pambola, toujours champagne, car en dernier, là je vois mon vieux Jipika Kitenge, les Nganganzambe, autrement appelé les Nganganzambe, vient dans Berozimando. Donc mon coach Bengue, Jean-Cy Luonda, toujours au-dessus du pyramide. Donc appel à Nzambe et mon réalisateur, M. Thierry, hein, moi en Afrique. Donc là, nous sommes à Matete. Donc en plein chantier, il y avait un Big à Picasso. Donc tous en aïe, donc trop le trotté. Donc on va le laisser parler. Bonsoir. Bonsoir, Masangaya cher, Masangaya talo, moi si kitoko, moi si ya pembe, de longues jambes. Hein? Donc rien à dire, on s'appelle d'abord la visite nayo, nous au talanga lelo. Et ça linga vraiment très bien ici que bande konanga yi Jancy, ninga zaona petit nga Marcelin Kazadi et Tekiama et tout est côté na bossa n'était les grands caméramans. Ah. Thierry Mumbaya, babi yeso azubi lili impeccable donc babi kitoko. Donc on a rectifié le rumoro ah ouais ça chantier na ngati parce que biso non to komi ko tongati. Ah ouais ça pas ya grand frère nanga. Mais nangolo tonga na yo. Avec Dieu tout est possible. Na habite que na kimia on na banyango na sa mutu na makila ndenge ba vena biso somi da ba na makila ndenge ba vena biso ba Bado Martins ba na makila donc ngape na makila et makila rouge ndenge ngape na nango donc na tonga nga mais ah ils a pas grand frère nga oyoke ayipsinga Picasso salara kaka donc yo ebika pour na moi plan nga mona c'est on a place na bomba mora quoi. Si c'est bien Big à Picasso. Ah tout ça na matete. Essayez un peu relever la biso dans nos parcours na yo. Banda wapi, uta wapi, poko matinde, komi bole Big à Picasso. Bon, pour le respect d'abord, il y a public, donc ainsi que nous avons remerciement mingi. Dans mon continent, boss nanga le karma pas la valeur ajoutée. Donc pour la lelo. Parcours nanga bena sur natala bien na bandi ndeka to banana sur la cité parce que nga déjà tant on a kolo na zaki na petit donc na ba âge ba 10 ans ba grand frère rebelle le bana poto ba yebi ba na ko be nga lita bembo gabi lita bembo donc na ko déranger quartier ya osakanate so na zui moi linzanza critique bandu le moya wa coin mo no zo sentir na ke bango bazo ba ah moi no yo tant kola donc yeto mun ga osandeka mission gabilita na ndenge na lelo na koma donc parcours na vraiment pour no ba bien na banda vraiment na orchestre moko ezaki na Anunga awa place toza na quartier Anunga na commune na Matete na bana pena na orchestre moko ezaki ya vie na nga dialogue atekara na wenza bibende ezaki chic son a beau sanité si j'ai une bonne mémoire na koloba ke because aba chic valant chic stenora bazaki au coaching yena coach Bebejo oyo na pesi mwa mbote eska bazali bébé oyo abana ko coacher pe lelo ba a coacher pe lelo équipe quoi donc ezaki ye na bana chic stenora na longwe wana na yena la kangonia dans un mystican donc ezaki orchestre mo ezaki na kunda peme na nga wana longwe na ke na maila bonzenga elega na kunda na longwe na ke na le baron chic pa vient na nga président na nga Bosco azana poto lelo donc na pesi ba mbote place c'est que za pro tamboli petro tamboli trop ndule pena lelo so hotel na Matete so tourner pena ba vie ba master bandeko tourner ba biga o nié bon anié na ekaka pona Matete pena comme moi biga tamboli ba chic stenora chic Valencia ba les barons chic na ke ba la ngona na ke orchestre nga suka pona longwa na koma na ba cour de grand ezaki ri des sons o ezaki ko kamba pas vie na biso no nombula a pe na poto donc chic pardon comment dirais-je ri des sons ko longwa ri des sons mbala moko na ke Wenge El Paris oezaki ya kumumanda chante nazaki na pa na ye na vandi pa manda na sali na faire ba 7 à 8 ans na yembi ou meli trop pa manda chante grave place azali na pese mbota yebi o soda na ye na beta pe na premier disque bouclage na yebeta deuxième disque pa manda chante ezaki na titre ya délivrance totale
naye kobeta Nzembe qui moi trop parce que ça dit 7 ans par mandat ça ils ont ngambé quoi. Costaud même dire. Ouais. Donc parcours n'a pas mal d'achat. Expliquez bien un peu pour Obi que ça maintenant pas Karma pas donc chez Karma Love le one touch de la musique de la rumba. Donc le roi de la rumba. La valeur ajoutée, mais respect mon vieux. Donc expliquez bien un peu pour nous le roi qui pas mandat d'achat. C'était comment un peu expliquer un peu internaute pas comprendre un peu décalage parcours Tindingo Longwe pas le vieux les cas qui n'égenine. Teomoni champagnero masanga talo moi si apembe na koloba mingi teomoni kolongwa lelo eza na maka moy bandi kala eza ya bisoté donc na éternalité na quitté que na éternel pas man na chante peut-être ba misika musu tozo leke zali pe kaka ba nzela o tozo sala pour lui pas découvrir que non il y a un Biga il y a un Picasso a outé pas man na chante lelo za pas karma pas oui lelo na za pas karma pas on ne sait jamais eza ma manzambi. Peut-être le bilan n'a pas karma pâté. Je ne le souhaite pas. Parce que pas na épée quoi prendre moi et belé. Je ne le souhaite pas dans le bien ou bien. Mais tout ça est éternalité parce que le tout le monde a pu Satan en Nzambe bakabona. C'est que vous avez parti mon bozo guetté à côté. Non. Na visa na ngana elo côté parce que place na za babinda ku yola la raté. Moi yeba place etanga kezati. Donc place karma pas na za bo en tout cas ba vie na nga tout bana mikili ba yebi ke wana biga. So on a besoin chaussettes vieux. Alphonse Mavoue là. Chaussette d'angé tobo qui fait pour sa chaussette via au tina mbango bobem bakula chipe bakula vieux Blaise Zebele le patron son na benyi vieux Blaise Zebele le patron ah via la ropi melanga ta descente to moi 20 kg tin langa via sur l'arabien balamon talaraka donc ezaki ke parcours nanga ngwana pa manda na seli ba 8 ans na ekolongo wana na fa na palais ezaka ndenge zala ki ah na pemi nanga na palais bou na que non vieux moura outi mikilaye azo répéter na bantandu le karma pas depuis na talaka pe zaka pe na jour mon talaka chant na emoro boye kombo na ngai Amanda Duchesse bantima linga fort ezala ki ayo na yebi olia ki obwaka ki mokoko libaloko tabaloko tate lelele dans la talengo bunga bi oh c'est ro la faire do betap na ba mèche banga na yoki na musique on ngabi té faut na approcher na kenda pe ba rep moi na koti na otala nga bana mai bazoyemba bana mai bayemba je me suis expressé ça na bité faut na affronter na ya na sala test na nga na bo pété na kota mouvement oyebi kaka mouvement tango koti ça na moi ba be moi ba oyebi kaka moi ba mais pousse les ala na mon kaka bazo tia yo moi boye me ngapi ya poussa na nga funa vanda yo nga na ko vanda na lelo ndenge na vanda donc rien à dire. Ça sera remerciement, vraiment, je remercie mon boss, le karma, pas la valeur ajoutée, le roi de la rumba, l'artiste du peuple. Nous sommes assis dans 4 orchestres. Félicitations pour Karaba Source Nabiso, Babisinga que aux patron, au commis Siko, au commis boss, tout bien, au boss, tout bien, au nani, tout bien, nani, au commis. Champagne, si vous boss, vous comprendre que non. Mais il y a des boss, bon, c'est un montre. C'est trop cher, hein? Montre. Thierry Mumba, bien dans mon entendant. Montre héritier minimum HM. Atini montre, atini ngara, le biga, zara ngoro be mission banini. Talaraka. Tanga oyoka boss, ah, mutongo seka na bien mais neni to tindi la kesusu banini. Naza bien te naza artiste. Nenge ba artiste tout bazali nazo bunda nazo débriller jusqu'à ce que na koma pe nenge ba papa wemba musée vifulangi nge baza nenge lelo pe ba masa mususu bazali nenge pe oyanga boss azali ba bisinga okomi chef d'orchestre c'est vrai ou bien c'est ils en ont kaka ba les ont dit abato ko biso toza ba information est sûre hein non na rolo baboy ba chef bazali je fus donc on a dit chef de répétition. Na sali mandamo ya ba 4 ans. Na longwe. Na ekozonga sous chef de répétition. Mais pour l'instant, na monagi na sali moi déplacement moi muke na ndenge na ngai type bana mai batikala ki karma pas président na ngai tikala ko tia mutu musu mais pour l'instant naza simple mission ndenge batutu baza. Mais batutu bazo réclamer kaka mais bon. Eza nzambe. Total ra inchallah.
Ce Karma pas depuis au bandit, c'est combien d'années déjà pour salir pas Karma pas donc pas Karma pas na rolo ba siko on est na abo na ko beta déjà pe ba to kende ya ba 10 ans. À 10 ans pas Karma pas. Ouais. To pe ba 10 ans déjà. Beta moi le moyen Karma pas ya bien au linga, c'est pas pas Karma pas. Apparemment da richesse auto beta. Pas vient na ngana ezana ba nzembo oyo esala ngapi na kiso ezo beta na yo kyango. En tout cas na yo ka musique. Ozwa ndeti ba nzembo rwa ba na ebite soka album ngana beti to oyo le ka déjà oyo. Yo soka. Ndeti ba te fundani te fin. Fundani kombo na ngai chene nesika ya bolingo ukomi obenga ngai zopa ngai na ebite eloko nga nasali soki bolingo ezalaki lisumu mbele ngai kombo na ngai mowe mpo nalela yo koluta paradis tala banzembo ndenge wana makasi fort. Parle-nous. Ndenge lobaka vie na biso papa chéri sulutani bazi wapi Jansi Luonda bazi wapi la valeur ajoutée bazwa wapi musique ya boy bazwa wapi. Bon, Biga Picasso, donc ngambe mobile a pembe, veut dire orange, tina makolo. Donc concordance a némo ya mystique. J'en suis le bon de sentir ba concordance. Vous sentir balin, ya mystique. Donc bazo sala zala na sani. Batu balingi na bango ngai. Balingi na bango berité minimbu, balingi na bango ngai. Ba trezege mu wala balingi na bango ba igeluvila balingi na bango ngai. Ba ser BBC Oliwo. Balingi ngai. Siko ngana sani BBC Oliwo. Na sani 10e regard. Ba nono tamba na Italie ba Rosimbungu balingi na bango ngai. Siko na sani. Na boya bango. Sona fandi bika moi portable zoya. Ah, bika moi tablette. Bika moi na sani. Musala na ngane zo senga ezo tindake nazwa bawo nazozwa. Biga, éclaircir biso un peu nani kolongwana yo chevie mandachat. Parce que tout qui moi ba rumeur et le biloba mi moi trop que hein, olinga ba momi trop basi a pembe ba basi a mbinga. Donc olingi ba momi trop et créer moi ba polémique na vieux né mon pe na vieux na biso le karma pas le wantage. Donc vous avez na moi suspension mais vous avez un mouvement, vous avez le mouvement mikolo. Donc expliquez biso un peu ba internet ba comprendre idéologie en nini. Ba maïmo na ra ba maï oza maï foudre moto ba chéri to comment. Ya na ngote moto ba chéri to ninte. Mama tanga bota nga mona abota ke na ma critère tout. Donc na ça nga joka ka ne ba jotu baza mais kolinga moi si c'est un peu trop dit donc moni photo linga pe basika parce que binwat bobota biso. Pour maman oya botanga za papa na mama donc muta bimsanga na mukileza mama donc na lingi basi trop na ndenge ya mabeti parce que basi ne basala ka biso PR moko non nzambe muta sala biso tozala mais basi pe ba bato yo bazo sala pe kino ba ya baza ta le nde na zao na faye na ngaboyi fi moko na Italie na temps nono tamba Picasso neni moi 20 kilos Rosimbungu na France moi 10 kilos est-ce que maman ba basi na ngate mais tu que ba linga ne musala na nga yango bazo sala pe kino ngape funa zala bazo tina moi mike mais na ndenga faute ba président na nga respecta bango trop au fait nga lo bara inchallah toujours machallah pour inchallah donc nzambe mo kwa yebi ba projet na yeto yebi ngote donc inchallah toujours. Biga Picasso, explique-nous un peu comment est-ce que bon yebisa biso ba chanteur ni mo kanabiso au préféra mingi donc pour ça ancien chanteur yo mo expliquer biso parcours na isa costaud vu que banda na ba matete banda na ba coin et tout donc borno isa naniza costaud trop. Explique-nous un peu ba chanteur ni olingaka na mboka na biso. Bon pour olinga préféra kakasi olinga mingi ko yoka na linga no karma pa po ba ligne oya ya nango inspirant pe lelo pe na koma mona ke non musique pena yango wana donc na linga no karma pas trop boss na ngai. Deuxièmement na linga manda chante. Troisièmement donc ba jeune tout o bazo ya lelo ba tout oyo bazo beta musique na bango bien na linga bango frère na nga Fabricaz donc coup de chapeau donc na yoki ba ya mado na yoki ba li fobo na yoki tout donc en tout cas
fabrication moyena beta masone ezate pour place to vena sona tiebo na sima na mo na fabrication petit na oui pareil wana leki ya pangi wana collègue ya boulot mais petit frère propre ya parler leki ya Christian de Cornes de place baza ba yebi wana pena dongi azoya pena na tongo we yaya eza ndenge nini bon to sa neni bon zwa to sala boy to sali boy to sala boy to sala boy pe et là on encourage pas na ye aza garçon mo ke loin parce que bosanaka jamais ngai sona kutene na nzela fois temsa mutuka tellement wana vie sona kena concerné katanano vieille moi pina matina s'exprimer quand ndenge zala mais l'album na e big application album na e tout monde cheta malobata falo chata mongongo et ça la moi genre ya on a lobité au moins babilo wana sala pe tant mususu mutupe musu fois ya verio yo biaza petit na yo ça pangi na yo aza pangi na ngai mais bilo musu esenga nini ya on a lobiti mutu musu pe fois ya verio ye ayaka te malgré ça mais ngape na zaka na mois déplacement muke tant on a yeko ya na yoki ke non pour amour tant bimanga na zaka oti na zaka moi libandaka nde ala mais na yeko yoka ne ya mado en tout cas coup de chapeau na ba animateur na ba texte na maramuto en tout cas c'est bon sera sengi un jour na vie na ye na zande ko na ye na leki na ye te pardon na za ya na ye na zande ko na ye na za frère na ye donc ezanango po ba tu ya za na bango kuna ba pardon ba ibrator ba petit nanga ba nani ba mo ba komekimi donc ba tu wana ba tu na ngai Pamela Chibaka la baronne Pamela Chibaka la baronne la baronnière atunyoso ya bien à poto donc vient na biga Picasso c'est là moi capé la moi bien donc c'est là ba internaute a capé la moi bien ba se retrouver ba sentir que bam Sabrina la Champagne était avec monsieur Biga Picasso donc mon bangé na mutu le costume bon au sala donc je préférais na sala parce que le bel en hôtel tous en studio tous en disque na biso préparer 4 666 4 ngape na titre na ngamo na kati comme on environnement on a yembi nzembo mona chef d'orchestre bon nzambe pambola rapo nazolo ba me bazozo ngitsanga c'est que eza mama nzambe donc na yembeli masanga moi na Suisse héritier minimbu place azali vraiment ba coup de chapeau insiste que moi si na y prise ka babela quoi donc na yembeli na ko peta mo extrême ko eloko na ye pour mukile comprendre déjà ba côté ninga na kei on comprendre ko sala samlate alors que c'est bibolingwe kenda zongelanga attend esprit Christophe Colombo bébé na découvrir mon moment na love comme ibanu voter il paraît que ba changer moi nango identité azoyebana banzela nini azole katemi vejon como ya ordi telema pemela mokongwa Priska babela zolela héritier minimbolanga est-ce que koya soki na belelo la mongongo makasi kitoko pelengi kitoko toujours sentir voix hein Jean-Sil Luondo sentir voix Thierry moi en Afrique sentir voix donc Biga Picasso to commis à la fin to commis pratiquement à la fin il y a émission na biso c'est là moi Congo Vibration donc moni nyolobi à la pour la Congo Vibration c'est là moi capé la moi bien quoi pour la Congo www.congovibration.com pata Congo comment nango www.congovibration.com www.congovibration.com c'est toi artiste oh ezateke na gena parler boule mwandam on va eloko muke na ko saka na cadre que non Congo.com vibration. Obi Congo congovibration.com. 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 Champagne kotuna mituna ngala kolelara ngala kotuna chansi wapio Congovibration.com. Congovibration.com. Bilili kitoko binokula bana mpoto botalaka yango na internet epaya jansiye champagnero mwasi ya pembe kitoko ouais
Moi, quelques dédicaces, c'est ça la réponse. Et ça la moi bien tard, bah solo la bien, bah solo la yo. Donc moi, les bangs et ça la bon genre, hein, viens là. Donc on a CPL d'abord une émission, on a montré que moi espace en que moi bien. Na balina on a yo moko. Hein, pour biso pas na biso to chez nous c'est la femme. Donc moi si kitoko boya fa na Picasso ba solo c'est que ma caméra bien. Na pesi na yo ba mbote na pesi grand cameraman, na pesi ba gentil, na pesi ba tout balinganga mais na poto vraiment na zo beta CT héritier minimbo plan ezali ya besu plan ya danger tango ko bima yo sentir que non ndeko na yo pena alambelo elubu oyo sengela ki yolia parce que ba oyema na bango héritier na pesi héritier minimbo ba mbote ya tourna Paris vient nga propre Alphonse Mavuela vient ngai na bosani mingi te JP Bakula hein balobe ngambe mobali JP Bakula Bobé Bakula na pesi Sterling Chacho Mbote vient nga Mouber na Lufuankenda Fiston Silou hein na Paris wana na pesi na Liège beau-frère nga Tony na bosani pété Tony Mbala motema ya Melanie Mbala na Paris wana na pesi Mbote trop Clovida de Clovis hein Mukabila na pesi ba Mbote trop Mukas na bosani te na London Papi Mwalaou ah Papi Mwalaou ya yango Fader Koyo Merida Makila Bongo na pesi Aimé Mwalaou Nana Mwalaou vient nga Lik Makila Champion Makila na London na bosanité le vieux Mive John oazo sala kita mususu bigaswa nga ko ya bovia telemisi dans la pesi batu tout na mikili Trezege Wala Igeluvila ya bino ngona sans oublier Charlie Binda babi garçon mo boy très propre yo zalaka na ligne wana yo bika ndeto zalaka ya ngona quoi. Ok, merci beaucoup. On a pu profiter, on a dédicacé, on a salué bateau Bapambola, toujours la Champagne, Sabrina Bams. Là, je vois le Vienangaï Blaise Zebele, le patron, hein, le boss toujours. Via Sololara bien, via Pambola bien. Là, je vois BBC Oliou, 10e regarde. GM Image, là, je vois Pembele Zimont ou Pégon, Vienanga PZP. Vienanga. Marcelin Kazade, Talanga, Tournag, les grands coiffeurs Morazawana. Petit nanga bene yener moi simba moi tête na petit nanga propre Yannick Kidi na pesi Yannick Maele pesi ordim pour tout babi petit on a to simba makambo ordim pour tout grave Karine cette vidéo a fait mon ordim pour tout hein? Karine Boukaka souvenir de Paris ya yo ngwana donc souvenir de Paris solo la to solo la yo comme on le dit toujours il était comment la bord hein Boro, il était comment la Boro. Donc c'est bien moi, Sabrina Bams, la Champagne, Axouraï toujours. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc zoom sur le star. Donc écoute malamor bim malamor. Donc bon, on est arrivé à la fin de notre émission. Donc viens moi capé la moi ni ça la moi bien. Pardon. Viens moi zawa son abosani vieux on a parce que yem tauto ilanga suma makamo vient nga Nippon Dimbelolo très mystique hein Robert Zoko vient nga Nippon Dimbelolo nazo beta c'était vient Nippon Dimbelolo na bosani yote hein le capitaine la Léo Mandebo vient nga Robert Zoko place aux Ali ba salam masa na ngai Son Lukombo Andrick des États-Unis babi wana pena dans ndeko na Obama quoi Carole Diongo motema ya papi Pembele Carole Diongo grave Pembele. Grave merci beaucoup à mon réalisateur Thierry Mombaya hein? Merci beaucoup à toi Jean-Sil Luonda, merci à Batutu, à ma famille, donc beaucoup de remerciements à vous toutes. Bon, viens dans la tique le micro, Sarah Nangota à Congo Vibration. Moi Nzembo, Sarah Nango comme toujours, comme d'hab. Okobo mangai pamba libala na yonga moto na boma yango te okobo mangai pamba mobali na yonga moto na lukaki ete yo moko pesaki enzela mama yo moko fungolaki porte na tango shera zongaka mosala chemise na ye mokwami longola bilei na ebone moto alambaka kitoko te malewa ya quartier kutu bien mai ya komela mwana moto apesaka ebongo yo mama moziki Jojo zawapi papa mandiki akanala tiso cravate
Jojo lingina lambela yo nini ye yakanga na maseyo nzoto e yakana longola yo sapato e la langa na binela yo rumba e rumba ya Rochero na Lutumba e rumba ya Wendo Polo Kamba d'Olivera rumba ya Pamelo rumba ya Esu Edo nganga ye na Mutwari Vikilo Ngomba Kale Jefe Nino Malape na Rossignol